Après 11 ans, il y a mariage, moi si a décidé à Bukamibeko pour tango bafala ina mobile naye pendant 11 ans. Nakati yanda kuwana, il y avait 2 chambres. Oyo mobile apeksa qui est kokota na ba chambre ote. Sala tout ce que tu peux faire, mais 2 chambres oyo kofungole yango te. Plus tard, boyebi moi si a supporté pendant 11 ans. Alobi niente lelo ngala kofungola na eba marane de kaka na chambre oyo. Tango afungoli chambre wana akuti ba esquelette ya mitu ya batu na kati ba chape simate kaka ndengo wana lokola moi sanctuaire et pesie mutu ko soit accueilli à côté na chambre na bango abanda bongo ko panza chambre atala boina se ya mbetu ba moni di bulu afungola de bulu wana nguma na kati ya se ya mbetu wana et pesie mutu ko soit eloko epusaki asala ndengo wana soki alali ayokaka lokola nguma to nyoka tambola kaira ina nzoto esalamaki elongo na bandeko na yaya mukili oyo zana makambo yango lisolo tokobetela yo na après-midi ya lelo pasi mingi toyebi ke gratuité enseignement bamsusu balobi ezali kosimba bamsusu balobi ezali kosimba te kasi na cadre ya koréhabilite baekole ya l'état to mpe baekole mingi oyo ezali conventionné na kavangu balobi bandeko ya gouvernement bayaki ministère de l'éducation ba buki ba bâtiment aux alaki na Kanfangu wana ça fait 3 ans banda ba buka ba essayer ba to buki yango pona to tonga ba nouveau bâtiment mais tisika boy eloko mo te bana ba bandi kotanga à la belle étoile nde bomoni wana pasi ya kosakana te soki mbula ebandi imaginez ce qui va se passer yaya Kinshasa la belle Kinshasa la capitale Kinshasa la belle de l'époque metala sika ya tala mituka oyo mutuka pene ya boye ezali kotambola bongo dans les rues de Kinshasa na capitale comme Katina boulevard oyo cercueil tonini atayo moko yope mutuka ya boye okolinga ombata na mutuka ya boye pena papa atayo moko okobanga vina ote pasi tokozonga na wakana émission ya lelo pena mutuka boye pena na kin etambola pe na boulevard ekende pena ba mutuka boye o mutuka to cercueil te na Congo bolekisi boye te pardon. La République démocratique du Congo eloko ya makasi ezali kaka Kinshasa te ebele bakanzaka RDC ezali kaka Kinshasa te. Il faudra aussi pour éviter exode rural partout dans tous les 26 provinces, les 25 na Kinshasa, il faut tout bongisa pe na ba province ya tala awa na province ya Chopo précisément na territoire ya Mokoto ya degré nzela oye baby moye biloko ekende ezate ndibelanga bandeko obana pasi soki l'état kotala makambo oyo je crois ba koma bien pe kuna ba kwa ville sur Kinshasa te pasi tozalia wana province ya Chopa na territoire ya Mokoto distance pour kokoma awa eza 225 km noko na ngai donc ndengo moni ba montar oyo bango ne baza ba transporter kotoyo ba nyoko makana niveau ya kosakana te surtout ba kolio ba mimaka minene na ba moto na bango pe ba distance ba salaka en tout cas eta ya nzela eza na eta moko ya mabe ya kosakana te. Yaya yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo baninga basalaka makolumikie kasi na nenga mabete likozaka munene la partie à 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place et libino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ka ba sapatu ya ba makolo minene 43 45 44 46 50 52 ta la solution ezwami soki wataka sapatu ya basi to ya mibali makolo minene solution ezwami asuki wana te mama Rosanta yaya Rosanta voilà Rosanta Beauty ya sili wala te ye ateka ka peba oyo be o ba nga ngoni voilà omoni moni koli ya uti bongo na Canada et komi la Rosanta omoni be sharp oyo be sharp ya voilà be sharp kitoko yo ola bon monsieur okene na feti
ok la fête isongolo olingo ozala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo be sharp oyo et rappelenga époque ya président Maréchal Mobutu au comprendre nenga bana ko linga be sharp mingi donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto au fur et à mesure de l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi ba sharp te obali ya solo pa ta sharp olati sharp boye vous comprenez olati sharp olati moi chemise na 4 na veste prochainement vous la olati sharp oyo ya Rosanta olati sharp awa ozui oyo moko bataka la poche otie na poche tokozongela ngo au fur et à mesure alors surtout ça a besoin ya ko contacter maison Rosanta Beauty place topé plus na bolingi benga bango na numéro ozali komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotina ya makololo taraminene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko numéro te benga biso ko na TikTok o kota TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakola ksa on ba ta be shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango ya ndenge wana écharpe nango prochainement bon to kola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole, merci na confiance pe fidélité. Bozo continue ko ça na Radio Lokole masolo et pas plutôt kutanaka chaque fois pour na solo la makamozali koleka bongo na communauté na biso africaine. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na bino banso pesa confiance oyo boyebi ngai oyo bolingaka chaque fois soki to bandi émission bozala na biso wana pesa kana yo eloko moko. Ya libosto ebi yango ya yo o s'abonner soko sisi ko s'abonner ko boss na te ko partager pour peut-être di solo o esungi yo te me ko sungande ko moko songolo esika moko pakala toko mela mingi te lelo bandeko tika avant to beta li solo oyo makambe komeni mwana mwasi oyo zela to développer na o modi bongo 2-3 bloko na sommaire. Yaya passe na motema soki totali ba archive ba image ya kala bilili ya kala tango Kinshasa ezalaki na label Kinshasa ezalaki premier pays africain oyo ezalaki doté na ba bus électrique mesika boto na souté. Kinshasa ezalaki parmi les premiers pays africains pour ne pas dire parmi les pays premiers du monde oyo
voiture Mercedes et banaye kosala bongo taxi kasi sika yo tala makambo oyo koleka na mboka na biso ba mituka ya marque oyo atala lokola mituka oyo na yo ka bakazala esprit de mort basala ezala ka esprit de mort ba bis kombo esprit de mort et paye kosala esprit de vie oyo pena ya oyo c'est esprit de mort to zali nini to muta ezali ebembe déjà muta otambola eta ya mutuka oyo pena ya est-ce que ba roulage ba PC ya bomona ka mituka ya boete ministère ya transport est-ce que ba mituka ya boye botika yango etambo na nzela ya na ba mboka mususu tokendaka pena kotala soki ata mwinda mutuka na yo zali ya kopela te ba charger yo. Mais pas tout cas, est-ce que c'est la vignette va renouveler chaque année? C'est ok parce que avant de renouveler vignette et c'est un kamutuka et les kana test oh bazoa kato bazoa kate nga epesi nga mutuku to ba konzi batala makambo o ba mituka oh ça exemple moko to pesi mais soki ba PC police nationale spéciale de roulage ba terminer makambo ya boy non. Nous devons valoriser notre pays. Oyo, ils ont pu sabiso le kumute biso batone na mboka ya bapaya. Oh to ba quitter Tolobi, voilà. Epena, mutuka boy pena na kin. Etambola pena boulevard ekende pena ba mutuka boy. Oh mutuka to cercueil. Ah te na Congo bolekisi boy te pardon. To boy biloko. Yaya na Kanvangu bandeko baleli camp militaire Kanvangu sika bana ba soldat batanga ka mwana ya soldat koma kape mutu. Kasi na kada ko réhabiliter be kolu ya l'état pe conventionné. Balobi bandeko ya gouvernement au travers ministère éducation bien sûr bakenda ki ba mona ki ba bâtiment wana ezala ki malamu te balobi to buka ya nzo buka oyo poto tonga ba bâtiment esika kasi banda bakenda na Kanvangu ba buka ba bâtiment oh ça fait 3 ans jour pour jour ba ya kozonga te pona ba bongisa conséquence soki bana ba ali kotanga batanga ka la belle étoile d'abord ko mona wana soki mbula ebeti imaginez ils sont obligés ya kolongwa libanda ko kota na basala mususu moyen batanga sous malwango ezati alors ministère il y a enseignement primaire et secondaire botana makambo otokolika awa ba réduire à 26 ministères de toye koyoka même ministère éducation est prioritaire ya botana makambo oya bana Kanvangu babanda kotanga kitoko madame na bango yemoko aleli. République démocratique du Congo ezali kaka Kinshasa te partout pourquoi exode rural ya ko sala mingi tout le monde alingi ayaka na Kinshasa pona nini parce que na intérieur to ali ko kiper yango te ya quand nous fêtons à Kinshasa, maintenant est kuna ba de ba ko fana ba guerre. Ba esika mususu ba na difficulté. Oh, soki totali makambu ya nzela ekomi kitoko. Ba province n'estouana et ko ravitailler Kinshasa na approvisionnement. Ils ont fait ça pasi tokei bongo na province ya Chwapa précisément na territoire ya Mokoto ya degré nzela et bebi kuna ndimelanga soki intervention et salamité. Pour la bande kwana pasi ya kosakana te bande ko na difficulté moko impossible yoka ndenge balelisi lokole tozalia wana province ya Chwapa na territoire ya Mokoto distance pour kokoma awa eza 225 km noko na ngai donc ndengo moni ba montar oyo bangonde baza ba transporter kotoyo ba nyoko makana niveau ya kosakana te surtout ba kolio ba mimaka minene na ba moto na bango pe ba distance basalaka en tout cas état ya nzela ezana état moko ya mabe ya kosakana te bota la bino moko traverser oyo donc awa pont e bukana déjà kala tala yango na kuna pembeno moni tala pongo omoni pont oyo moni lali kuna zama bende ya pont ya kala depuis e bukana ti lelo na rivière oyo moyen baleka malamu ezate basala kute fort ndenge moni batia banzete oyo mais pona koleka awa en tout cas paladon monsieur paladon madame soki ozayo moko okolela ebele awe sengaka ba montar ba transporteur bozala mwa ebele bongo bosunganaka oya simbi ya muninga eleki oyo ayede muninga eleki po soki bongo te mawa mingi tala ndenge bazokatisa awa na pasi soki kako sali ba jemuke moto na yo mutu na mayo wow mais eza pasi situation ya ba transporteur oyo zona ne lokoyo Malembe.
Tala! Oyo penza tokoyebisa na ba notable ya province ya Chopa bati kanano ko welelaka ba poste ko swanaka ko finganaka ongande boyenga na za danger. Tala makambo ya kosala na province ya Chopa eza ebele e kozala malamu mingi bosangana lokola mutu moko bo trouver ba solution ya makambo etali banzela pe développement ya province ya Chopa bo tala eta ya banzela eza pasi pe mawa awa ba transporteur ya ba marchandise bazo sala ba 2 à 3 jours pona kolongwa bwende kokoma na mokoto bazo nyoko na niveau ya kosakana te province ya Chopa kokamwa ya tokobetela o lisolo oyo ezali pena molaite ezali mokuse mingi mais écoute ya yo ekopesa yo ekofungola yo mémoire ekopesa yo pe mutu koswa ponga epesi ngai mutu koswa ya kosakana te ngi na loba nini sengelaka boko mwasi atosaka mibeko to soko ozali na makambo oyo osalaka na ba rituel na yo ozala makambo na yo ya secret ya katimini il faudra koyebisaka mwasi to kobomelaka mwasi epesi pasi ndeko mwasi oyo tobeta lisolo sika boya zana qu'est-ce que c'est a éviter à kosala nini qu'est-ce qui s'est passé ndeko mwasi oyo ba balana kina mbal na ye ça fait 11 ans d'abord na 11 ans wana bazalaki 4 ans ya ki chérie consort et puis eux kolaksa année wana ba yeko vanda ndaku moko basali mariage alors tangu mwasi aina ndaku ya mobali azwaki soin ya koyamba mwasi na ye a présenter ndako kitoko munene nyonso tu mwasi avait to mwasi azana 31 ans mobali azana 40 ans tango aina ndako ya mobali ya tu vois la maison c'est pour toi ma chérie sala oko sala partout kasi 2 chambres il y avait 2 chambres oyo apekisaki mwasi abi nazala te 2 chambres oyo kofungola yango te tika yango ezala ndengo wana moi ça abina fungola yango te pona nina habité wana en tout cas okufungola te po ezali makambu ya vina ngai évidemment moi si devais apprécier aller au kene musika te ayoki yango ndengo wana andimi yango akotaki libala na ye au fil du temps bafandaka na kati ya libala basala ba bon moi si à lobby non en tout cas bazaki très bien mobile s'occuper na ye très bien na bana nyonso tout normal. Kasi il y avait un moment à Komaki Soki Alali, Azolo Tabandoto Pene à Biente, et puis Azo sentir le cola, Banyama Baotambola en Nzoto, Azo sentir le cola Nyoka Otambola en Nzoto. Mais na central le cola Nyoka Otambola en Nzoto, au moins on a le cola Nyoka Otambola en Nzoto, mais pour ala muka Azoyoka fatigue. Et Zate qui Azolo Tandoto, tu as sentir Pena, ils sont là, ils puissent apprendre, mais le cola Otambola en Nzoto, au conseil surtout non, mais il y a moyen surtout Ezate. Moi je ne comprends pas. Naïbité, Mikolo, ce qui a ça fait un beau bout de temps. La zone où ba nyama, ba otambolanga na nzoto, ba insecte, ba otambolanga na nzoto et console. Le la nyoka pa otambolanga nzoto. Qu'est-ce qu'il va pas? Voilà, non, ce n'est rien. Il faut prier, il n'y a pas de souci. Moi, si on a bandi, ba inquiétude, non. Natana mwana muke biso ba sokola biso et loko soza ya mabe na ko sentir yango boete na so mona ozo pesa ngai mutu ko soa na ebite qu'est-ce qui ne va pas yebisa nga vérité qu'est-ce qui ne va pas 2 chambres za la kuna olingaka te na kota kuna yebisa ngai et loko ne za la kuna soki loko ya mabe c'est à moi d'apprécier soki na kolinga na continuer na mariage oyo na continuer soki na ko boya na kangi pe bisaka na sa nini na ki Mobala abino ça c'est pas ton problème ngana saki yoka kayo okufungula ba chambre ante au fil du temps oui moi si a commis na motema ndeba kongo ba chumbidi alingi kaka doki no ami ngala otika ka boete alors moi je me demande moi ça abi il faut na kanga bisaka na kende to la sandene pour la di ngala zoto bandoto ya mabe et puis nazoka ka nyoka otambola na nzoto nazosa mobali aosalanga bikila kila boye aosalanga azoreponga malamu te. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Moi je vais ouvrir. D'ailleurs avant ça, il y a un peu de discussion entre Yéna et mobile naïe. Mais il peut nous dire que la chambre la chambre moi c'est ABC. Yebisanga iso qui va pas baisser la kuna ngana je vais apprécier. Au témoignage sur moi exacté. Moi si à promettre mobile ABC. Yebara un jour au coût de ma chambre na fungo et fungwama
mobali alobaki eloko moko te kaka ndenge ya prometaka tellement elekaki mikoloke ba quelques mois mwana mwasi oyo ya 31 ans abenga cousine na ye abenga na petit frère na ye en tout cas boya na ndako sobe na ndako ayebisi bango te ke ye banyoka etambolaka ye na nzoto asanta lokola banyoka to bainsecte etambolaka ye na nzoto ya bokola kolali boka bafurumi baotambo oka onde bainsecte baotambo na nzoto mokilisa na makambo yaya tango ba ye non en tout cas na bengi bino na besoin na komba ndaku alors bon yemo ko akokate alors na linto to sunga na bon sa disposition ya ndaku na ngai oh c'est vrai ça bien parce que talaka ya yango ya 31 ans mobali yango azalaki na mbongo katuku bianza o no benga mobali ya bien voilà kenda kandengo wana ba yebi kituke pa yaya do apona suka lango moi 8 ans 10 chiffres et kozanga te Yaya ayebisi bango to ba na chambre oyo to buka ngo po da fongo le mona te parce que secret wana kaka ye buka yebi yango bandeko na ye ba yebi na makambo ba bona normal ta ko na ga buka pour aller oya mobali aluki moye abuki tangu ba buki chambre wana ba fungoli ba koti ba kuta ndako kitoko yaya metant ba koti kuna ba kuta na kata chambre wana bacha simati même si on débat ton wana kotongi ndako zaka ba bele ndingo wana donc ndako loko c'est en construction na kata chambre wana na kata mur en fait likolo ya ba mur ba moni ba squelette ba moni ko ba mitu ya ba tu ba mitu ya ba to pe ya makaku on ne sait pas mais ba moni yango suspect ba moni bougie moko ya munene ya 1 mètre et pelara ka mwinda ndingo wana tant moi ça mon ndingo wana et salier vertige. Et ça lié vertige à coquille. Je te pèse tout que soit Ganyabi. Qu'est-ce qui va passer quoi ça? Yango bane ko belanga boy à se maîtriser jusque là à ça y a la contrôle. Tant ba yesikoyo ba ko disco la chambre na yit. Abane ko bimsablo ba ko panza ka so bon sa ndako so bon sa chambre ba tombo la mbetu no tango atombo limbetu ba mo ko la mufinu kumoko ba finika wana. Oh mufinu ko ya nini? Leki na ye alongoli mufiniko ya kwa libulu tanga longoli mufiniko ba moni tala nguma na yebi so kipe nyoka so kipe nguma tala nyoka linga makuna au chaka kamwe leki na ya kangia ngombango tango yemo mwana mosi ya 31 na moni ngo akwei kambaki evanyu ya soki mutana makambo na ye eko simbi makambo le nyoka zalaka nyoka afana na mai tope ngando afana na mai asala radio na mai beba maki ya ngando tala na mukili abwa maki na mukili soka botine bana bakota na mai soki ngando ata na sa mai soki yokoto simbi maki na ye okomona bimia ye sika o sentir lokola batu wana pe soki mutana makamuna ndenge na ye yo sika soki o simbi to mwelo ko bo salami a ko sentir bonne na bango domestique femme de chambre bonne alobi la témoignage na ya alobi. Et ça n'a qu'à 1 heure du temps, patron a eu kozonga. Ton patron kozonga, il y a koto moi si a collapse, a piqué crise, ba foulou ba ken à un hôpital. Tant qu'il y a tout qu'est-ce qui ne va pas? Ah va expliquer non bof ne yali awa ya benga kibiso to bo sanda ko koto fungo chambre wala tabaka bo fungo le chambre na nga pona nini ndega dia wadoki bino bebe simaka na nga do ko mystique moi ça ngazap. Oh, bakeno hôpital abi nenga lia donc moi c'est pas un problème soka kufi etali ngate parce que ngana pekisa ki ndengo wana mobali akenda ki at hôpital te a côté na chambre wana ami kangela na kata chambre wana koto moi na hôpital tango ba réanimer aye kolamuka tanga aye kolamuka ba parents ba yi babi qu'est-ce qui ne va pas yé moko abeti li solo a perda ki esprit mais ça qui normal tanga ya muki bandi koloba boye abeti li solo o bisto beti li bino oyo yango batali baka bino oh makambu ya boye il faut ka basango bokonzi ba ya parce que ya ba exorcisme degré de délivrance mususu wa mi ko sate OK ba pasteur ba ko kate senga basango po basango batala niveau exorcisme mo ya likolo bango nde ba délivrer bake kobenga sango ya église moko songolo na kotanga suko mo église te parce que bino bozo ambri makasi to betelo li solo on opéra numéro sango wana ba opéra numéro sango ba pesi numéro ya ma sœur obandi ko abuser nango obandi ko benga makamoko za inutile les gens des fois quand on senga numéro
Papa fiston, pesa biso numéro, ya mutu intel. Pesa biso numéro ya ma sœur wana, o la lisoto yoka kito, pesa numéro. Pesa biso numéro ya sangwana, bobandi ko benga inutilement. O ebite mutu aza bis na bakamba, sa bandi ko benga, likaba longa pe okoloba ezati. Donc yango to éviter, to sana komba sangwana, to na komba église wana to ko bete, to ko pesa binote passer pour éviter problème yo kaka ali solo. Pour la esunga yo. Basango baye. Avant basango baya tango fiona la muki ya sale jour à l'hôpital déjà sur la muki makole bandi ko vimba ye makole bandi ko vimba ye ba bimisi l'hôpital makole vimba et autres musamai mais l'hôpital ba monde le remonter comprenez qu'ils a problème oyo et tout on tango basongo na ndako sango akazo kiranda ko kuna azo pakola ye mafuta ya bokono abanga mafuta huile d'olive car to bande ko bengo mafuta boko donc ils en huile d'olive sanga zo pakula yango azuko sambela abi oyo isa grave ndenge aliwa likam o salaki et do senga siko sacrifice entre yo na bobali na yo moko na bino il faut afuta akende ko sacrifier yaya epesi mbininga sango ebisi yo okokili jusqu'au kuta na bobali wana face à face boete boko kuta na face à face boete lokola kaka ndenge sango robaki kuna siko mobali abandi ko luka mwasi na ye heureusement à quel hôpital ba bino ba bimisa ki Jessica ke abandi ko benga ba famille oh sanga esi bango posa la tout bakuta na été ba longoli ndeko na bango ba faire voyager ba ke akesika moko quelconque na ville mususu pona kaka bakuta na te mais kuna sango lobi azo continuer ba prière mais ba pakola ka apesi bango ba prière moko boye ndeko siko abino obeta lisoto beti lisolo muta pesi lisolo oyo cousine na ye oyo atalaki ye moko wana na témoignage ya domestique en fait domestique na bango ndenge ali wana siko eza en caisse qui c'est en queue de cheval ndenge sango robaki siko osenga sacrifice moko la binofa kufa siko nde batunaka nana koninga akufa aki la faute mobile esaki yo deux chambres oyo kofungola te yo tie mutu makasi oki kofungola est-ce que moi si pe azalaki na raison te ya kofungola parce que comment est-ce que oui osenga na fungola te tufandi pendant 11 ans ya kamuteka pona nini ba ngana badiko ka banyoka batambola ngana ndoto ndenge banyoka na wango na sambe yo kanga bango te okanga singa na kingo te comment songo na dali nyoka wana atambola ngana ndoto ali kaka do c'est-à-dire que nyoka wana yi sentinelle to ndenge nini nyoka soka bimina sambeta bimina kana libura yo akina koluka loka na cuisine to ndenge nini ya pasi ya kosakana te mama kambu oyo surtout ba ya basi bo envia kate oye kuna mobala bien mobala mbongo ba tu ba fa calvaire yo koyeba te ta la situation ya boy était ya yo kaka était ya yo parce que elle en avait marre. Moi je crois qu'elle a habité parce que moi je croyais qu'elle devait peut-être soit à mon situation à que de kosoana ba parents peut-être le cas ba catholique ba lenga ba solo na sango konti ba lenga ba lenga ko sala mais a préféré à c'est ça la justice na état comme boy et peut simbilinga ba ti lelo yo makolo ya ndeko mwasi wana ya 31 ezaka ya kuvimba et msamai et monsieur Kombale est-ce que et comme maye na en fait bah devrait pas si qu'on souhaiter ma béate mais est-ce que le pur peut arriver donc quoi mais babi moko na bango il faut akende ko remplacer pour na ko bongisa makambo et pesinga mutu ko soit to betelo lisolo o ya famille ya batu pour na ko bebisa réputation ya famille te d'ailleurs ta inkomboté mais pour na ko sunga kaka yo muto tikali oteyama est-ce que il faudra soko moni osolna mobali azala misale ya bien te okima na yo okotana o libala wana te soko okoti ndima ba condition est-ce que komi ezaka ndingo wana mais biso bana ya mfuluzuki mbangu esika o bicho bezali to tchaka makolote okomi c'est que bien tala moi lisolo ya mukuse to bombela kiyo lilo yangoyo lisolo o to beti soki esungi yo te peut-être ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala ya ozo tsinga kana yo au partager allez portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara kombo ngai fiston pelende tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi vous habitué déjà vous biango Michael Josh. Logo to griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque na marque kota bongo
na et pas Michael Josh surtout bilamba ba sécurité nyon surtout non besoin quand pas Michael Josh au comment yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Til le 30 avril oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko so ba montre talaka montre haute résistance montre oyo okoko tango na kata mai okoko pour na mbula okoko so na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata parti à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen ko na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to kotindela au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndengo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya famille to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kité tolobi. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro